Mapasi nanga yo ehutako wapi yo nakotuna lelo epaya kimakuta ele king babi rive kono taka shalimia dangola na otina maladi men na bina romela kaka champagne oyo efungwa makaka pona kozela toujours album na biso ezoya donc albumo to zongo penza kala mingi album na biso a bientôt là en septembre ezobima déjà donc ba shalimia biso pe angola koto to bitoko tika kabo les kate to betika toujours tenir kandingo baki oyembeli biso ba sa père donc s'apologie toujours les rois des royaumes mais qui makuta les king rive kono ba bengi ba sa père nyoso ba bito défiler car toujours na nzembo ekangi ba bi monde Europe mobimba donc kangami toujours pas dans rive kono ba bi yonde na minute ko okundi ba mission nyoso o baza na kati ya Paris baza wapi okundi ba bi kombo monsieur zakunate ka kombo ya rive kono Angola a pebisoa kaka yo rive kono babito sepelaka ekenda Nazaki na mokote babito zaki na ba jogo ya mboka oyo ba grand gole ya mboka o ba mise ya mboka oyo na concert na ngatanya bango pe bako pesela toujours kanenge zala kaka na ndenge kaka ya inusa poto zo c'est l'album na biso avec le maréchal rive kono yo papa pardon le maréchal yanga yango est certa babi toujours est certa vous comprenez lumière d'angola babito yaki na bino ka lokwa ba pilote ya avion skoto ke na bino na atterrir chucha yo tala besoin simbade ils ont besoin de Nyo César yo papa les maréchal rive kono bientôt là sur le marché babi to savourer to s'abonner to Arabes sont sur na toujours y arrive kono un album na biso dans soto robi nanga kunanga Bina kama kasi bientôt là bon nazanga mote bolanda penda boyokane ba jogo boyokane ba misena biso ba lobeli tozana ensemble bolanda merci Babieza Royinda tant que ba playboy ba jogo gardien munena mboka ngola ko simakambo kwa babi venime zaka moko tozela y arrive un kono babi le king talara y vraiment tozela vraiment marqué tout quarantaine choix au ça des até to kotika makambo ni kendela kaka babi jour J bientôt là arrive un kono na mabile kwa babi ba saper to alinga bilamba boya vraiment belé tout ça vraiment na posa na bino quoi ya tokos. Olá, boa tarde. Aqui quem fala é a Estefânia. Vim anunciar que o álbum do Rive Kono já vai estar disponível esse mês de setembro. Então, já fiquem ligados. Isaia Kuyinda. Barobi biso ba comédien tu côté makambo ya musique avec Rive Kono, Saint-Esprit, le king Kimakuta. Barobi les grands musiciens oyo le baka ke kuyembe za mabeteme. Eyembeli. Barobi bientôt makambo makase jali avec nouvel album Zoya. Oya yembi na ndenge kusakana ti le baka ke kuyembe za mabeteme. Eyembeli. Barobi Rive Kono yembi makasi. Cette fois-ci bana Luanda bukuzara décité. Bukuzara décité avec mois de septembre oyo zai kuyinda makasi avec Rive Kono Saint-Esprit le king Kimakuta. Barobi kuyembe za mabeteme. Eyembeli. Kubine za mabeteme. Ebineli. Barobi tukubina na ibineli ya Kimakuta Saint-Esprit. Anga na zimulimo Saint-Esprit kotelinga kukote za mabeteme. Ekoteli. Barobi ekoteli. Barobi makambo jadi na mois de septembre suka na ribomi ya makasi. Oyo yemoko Rive Kono yembi le king Kimakuta. Buku yoka ba son, buku yoka ba mélodie, kuyembe za mabeteme. Eyembeli. Kunyate za mabeteme. Enyateli. Kubine pe za mabeteme. Ebineli. Merci vraiment, bouge la patient, beaucoup mona makamba danger joy. C'est que bien, en tout cas, vraiment, loin des airs au CP là, partout, vraiment, awa pena banda petangol ti au jainda babaku, kanyo surtout vraiment, babi ke kalamingité, toujours yamba déjà, donc, oaza pena prêtre, ya sap, prêtre, ya mamoroyemba, prêtre, ya maramunion, surtout, obino webi ya bami ki libaninion, surtout, donc, Rive Kono, babi ke, le king des royaumes, quoi, donc, yonde, talara biso artiste tozawa donc toujours zema boko fungama malgré tout quarantaine et bomba biso programme na biso to ngata to sala hommage à papa Wemba mais to ebi ke ozali kaka Rive na la litembutu ya lelo
ma toisinzili libanda mpona koyoka soki okoya. Est-ce que vous avez donc pour l'interrogation, mais babi ke baye ba bomo bilamba na bango ba sapologie na basala kana ngo ba kota ba palanga ba ojainda ba kuka donc to bonga parce que délégation zo kita déjà bientôt de quoi. Donc tous ensemble. Mingol ba terrive comment tous ensemble. Ciao. Bana nyonso ngola nga moko na ye mwana ntuka na bino yeyo l'artiste Shaddai Maniga. Sadi tozozela vraiment koya ya père na biso Riven Kono. Hein? Papa bisonde toza ba vraiment ba koko vraiment awa na kati Angola ba koko vraiment ba Congo te vraiment na style na biso ya house tozozela vraiment maboka ko fonga ma yaka papa tozozela vraiment album ezo ya vraiment quoi oh libinja na voilà simbaye kangaye simbaye bwaka lokolo bra yeah you know Shaddai Maniga. Muito boa tarde, aqui a Tânia Pedro está de novo a vir com novidade do River Kono, pensando que tudo caiu, mas não, estamos de pé. Vim trazer a novidade e dizer que River Kono voltou com um novo álbum, temos um novo álbum do River Kono, então não falha. As mães que vestem, que estão sempre esfregadas, as mães do Kikolo, por favor, ficam preparadas porque está via aí. Tá quente, Angola aqueceu. Não se prepara muito bem porque esse álbum vai bater até na rocha. Então fique mesmo preparada porque River Kono, River Kono Kimakuta, rei do Espírito Santo, tá a brincar? Ok, ele manda vir, ele manda deixar cair. River Kono, bom trabalho aí pra ti, é mesmo assim, homem tem que vir com garra para deixar cair os putos. Muitos abraços a todos vocês, River Kono, tamo junto contigo, muito obrigado. Merci Bolandi bandeko ndongo so balobi ega kana kata Luanda so kende ka boye to sepeli pe biso bana Luanda to so continuer toujours ko sepela to monaki ba image ndenge bandeko na biso mususu ba betaki ba défilé na bango ba sepelaki ba budaki ba binaki likola bato toujours ka rapona yo le king Kimakuta biso pe na Angola a to ebite ko le kana ilia o ko le kana océan puis po biso pe to défilé po ba bato zalia Angola pe na biso mboka bato biso pe to défilé makasi le king Kimakuta River Kono papa pardon tela biso na se papa na ko sabaki tela biso na se yo ko la musa biso lisusu parce que papa ki monde ya musique monde ya ndule monde ya sapologie c'est là qui tango yo ye o la musi to moni lisusu Johnny Versas to moni lisusu papa na ye nyarkos poyonde mtozongisi biso to tant tozomona papa wembate to mona déjà yo le king Kimakuta donc batika yo félicitations à toi parce que na moni ke okangi le pena monde entier comment mususu ezali soute corona komi kolongwe komi ka kombo ya le king Kimakuta River Kono olongoli kombo ya covid ozakaka yo mom to olongoli kombo wana merci na yo papa on est toujours ensemble à Angola ultima ora number 1 toujours sepele longo merci.